Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci, Nabino Nyonsto Bozola, Nabiso de partout. Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezo Futa, Simonanto, Yakoloba, Kenzama, Boto, Koye. Biso soit Namaso, Azo Saïla, Biso Elongo, na pasteur Fezamissia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Jéricho, na Filo Mukwaya, Motema Yabivens de Homo depuis Londres, na maman Gisèle, Lukel, Motema Papa Emmanuel et na Boston. Toujours na cadre, il y a informé, Bino. Awa tozali na centenaire toza musika tena IPC esika nini séminaire ya papa na biso le pasteur Charles Bostra Bameko l'homme de Mopanga ezo salama awa na Kinshasa bien-aimé dans les Seigneurs tozali na centenaire tozali biso mogote azali na moko ya ba confrère nanga qui n'est pas présenté to meko solo ba masolo ya moi mine belé ko na bande bazola na biso séminaire ya papa ici bandier et bani lelo et banaki lobby et aussi la les 5 et aussi là vraiment les 5 août biso nyon tout ya na centenaire à partir à 14h ki bonzambe et okita na maloba na bikamwa de la part ya Moussa Nzambe l'évangéliste Charles Bostra Bameko na bande na nyonso ya la bonne sémence na abakup nyonso. Shalom papa Eli. Shalom de Konanga. Bonne santé kala. Toujours kitoko. Talaka yo. Et ça que ça va. Talaka yo vraiment. Après beaucoup de temps. Après beaucoup de temps. Ah na leli. Vraiment. Merci beaucoup. Au début social mobulu na mboka mais yo ça va. Eh. Comment il y a aussi quoi? Moi quand je commence à mon boxe, ma poitrine. Yo papa Eli. Papa t'es dans la centenaire. À l'occasion il y a séminaire, il y a Moussa Nzambe moko. Papa Charles. Papa Charles qui est très connu. On a prêtre comme ça. Oh comment ça oui? Avant de la journaliste mon candidat en quoi et également le soldat ya papa Charles na on oyebi yo na ki papa Charles oyebi ete c'est ça na kinte c'est ça na bonzambe te en tout cas ah oui ça parmi ba oyo ba simba penza bendele ya bonzambe na kati ya mboka na biso ba grand combattant na kati ya musala ya nzambe na kati ya mboka oyo RDC eza RDC za la Brazzaville eza moi Afrique centrale presque mobile ba ba moko basali nzambe na solo nyonso et puis misana bango emonana vraiment parce que pour un séminaire na ba ndeko nyonso to bazolana message nyoko loba na ba o bazala na ndako message nyoko passer bango. Moi je pense que non ba biloko ko ba séminaire quand nous parlons du séminaire eza biloko moko to ki tikala kana ndako te o tikala ka bras croisés ga boye au moment où oza komi benga oza mwana nzambe. C'est très grave que vous venez dans le séminaire ezali. Et puis nani yango a tenir le séminaire wana. Faut que depuis musika tango moni ke no batlokola papa Charles o monaka batu moko bonzambe tonda kati na bango. Témoignage kitoko, vie kitoko, ozomona déjà ça fait une couleur na couleur arc-en-ciel. Na kati arc-en-ciel on retrouve toutes les couleurs. Donc ba batu moko bazako benda batu biki. Merci beaucoup Eliwelo là-bas au bayebi Eliwelo o azali na musalo yo mbiaka ba auto bana ba depuis 2004 ba bango yo quoi to sofana ba on a Israël mutombo wana pa sembe na pesi yembote donc le loto ya mbiye de soso ba vraiment ba tombo musala ya chronique ya ndenga ki bonzambe chrétienne quoi ba ça ba musicien chrétien ebele ba ye ba pe ba album na bango avancé ba concert nyon surtout to ya mi papa Eli le lo meme biso message ni non soki omoni biso toye pa na yo omoni yo ozamona nzambe tango moni kana zalo leke pa na yo oyebi bisika to uti surtout kanga makana yo mingi parce que bonzambe ngo ezali ce bonzambe ezate vraiment na yebité c'est que qui n'a peur ozomona ndeko nanga pour lelo to komo banga to zali na ngambo to zali na ngambo mususu c'est tout à fait normal alors yango wana soki tozo kanga mana bo c'est parce que bonzambe ezali ko régner entre biso to lelo ko annoncer bande ko nyoso il y a monde entier que non sortie officielle il y a album oyo bato ebele bazaki kozela ya sœur na biso Aposimai Boa depuis Canada album wana bato bazeli yango ya trop mais cette fois-ci album ebimi déjà ebimaki depuis le 22 juillet na kati ya mboka Canada album wana ebimaki ezaki présenté et puis ezali na Canada oui na Canada ebimi officiellement na ba clé album na Canada azana Canada c'est que mais le col na rapproché mais oui
mais tout à fait Canada Canada voilà vous comprenez mais c'est tout à fait normal c'est parce que nayebi que non les émissions internationales les émissions que landa bakaya trop tous aura coup de fil un peu partout alors tout le monde a besoin d'album oyo piscine ya Bethesda bokoki ko retrouver yango na ba plateforme nyonso ya téléchargement okuta na nini na Spotify, Apple Music, Deezer Music, na YouTube Music. Donc si on continue na ba plateforme wana on télécharger album wana na primo ko ya muke boyebi ka ndenge ezala kaka. Alors pour la bande kwa Kinshasa sortir au sala yango parce que eza na ba clé na ba clé USB. Alors bandeko ya Kinshasa pe bandeko nzinga ya Kinshasa bazala calme kala mingi te ba clé ko kitana Kinshasa awa pona ko ozwa album wana na kombo ya piscine de Bethesda ezali 7 titres na kati ya 7 titres wana sœur abeti 7 titres premier titre ezali invitation deuxième titre ezali piscine de Bethesda album nini titre phare ya album après troisième ezali aide-moi quatrième ezali la parole de Dieu, cinquième ezali espoir de ma vie, sixième ezali restaure, septième ezali éternel et bon. Alors ce qu'on dit titre wana et qu'on permettre yo oyeba ko se retrouver na bonzambe nzambe azali fidèle de konangai banzembo soko yoki yango okondima okoloba langage moko na olunga na zokolo. En tout cas, merci beaucoup. Nandenge au permettre des opportunités to ko présenter na sûrement ba image ko zala bande ko ba ko vivre yango ka partie ya ba image ba mona comment album oyo sali vraiment préparé. Merci beaucoup pour mon appel surtout officiel ndenge zalaki na kati ya mboka Canada. OK. Message nini za na kati vraiment. Message oyo na kati ezali piscine de Bethesda. Comment na kati piscine de Bethesda ba te belé bazaki ko ya wana contenu ya ba makambu bazaki na yango. C'est de la sorte que cet album est album oyo mutu nyoso ya koyokango ako se retrouver na besoin spirituel na ye. Vous comprenez? Yango wana sœur azu pemela na titre phare ya munene piscine de Bethesda. Voilà un peu. C'est ça globalité pour l'album piscine de Bethesda. C'est qui vous chance à quoi? Est-ce que Kibon Nzambe vraiment zali? Dans la zone babou là ça publicité mais je parle de ce que Dieu est en train de faire. OK. Ah, ils ont pas biloko ya na katia. Biloko ils ont na katia solo donc solo yoki yango sentir que non c'est bon. Album Ebimi c'est là combien de temps? Oh, il s'allie au moins le tout ça le 2 non? Le 2 ou le premier? Le premier. Le premier, non? Donc, l'album est sali déjà une semaine. OK. Le 22 juillet, l'album est fini. OK. Et puis, il y a une plateforme sur le téléchargement. Et puis, on va sur place dans la salle, sombaki, clé USB. Parce que Mikolo, moi, CD, comment oublier? Ils ont fait une cassette. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Les CD, c'est comme ça, un peu parti comme ça. Merci beaucoup Ndeko Eli Welo, neto ya mbio na émission na biso tozo ko bana reportage na biso. Oui. To sepeli vraiment na leli yo na se to kozala pe na yo concert ya Braza. Problème mais azo ya Braza. Ah viens là. Viens. On vous allez venir là. On dit faut dire scène. On va obligé. On a fait le 20 on a concert le 27 août. Donc mois prochain, le 27 au moins que non le programme au Canada est bouleversé en côté. Le 27 août, ah bon, le 27 août, nous avons à l'esplanade il y a parlé de congrès à Brazzaville. Un grand concert, un méga concert, il y a passé le Fogo du ciel dans Katia Brazzaville. C'est la toute première fois à Beta Moubaga concert en New York. 40 ans de carrière musicale. On a 30 ans à Kinshasa. 40 ans à Brazzaville. Vous avez des gars. C'est la vieille, la personne vieille, on a vraiment vieille là. On est là qui est papa du Fogo du ciel. Papa moi extrêmement bien. Ouais. En tout cas, nous avons pas moi. Papa bien, Mouta Seki Sakabatou, les paroliers.
Voilà kitoko. Voilà papa bana pizza. Papa Torozala. Il faut Zala. Torozala. Yo so za tenga na to sona. Voilà boyo. La boyo baba. Merci beaucoup ndeko. Merci bala biso tozo teba. Pas toza na séminaire to me pe ko lobisa pe bande. Atu kama papa Charles il faut kotango. Il faut kotango. Tozo ko taper na eli na prière. Pour l'ambiance c'est na kata salle. Mais en attendant tozo na bande ko bazo kota. Tozo pe ba message na bango. Bonzambe na bonzambe lo les ofuta. Ezofuta. Merci beaucoup. Ekosa katelo la. Eli welo. Aleli. L'homme de Dieu, tu sais comment on a le souci papa. Message na ba no o bazola no parcours dans le monde, vous allez en direct papa. Na séminaire il y a le lopé, mais le les autres sama na Kinshasa. Toujours remercier d'abord tous les abako. Ndenge to pesa ki programme. Na la baki to za na Kinshasa. Programme est changé moi mouké mais quand même ça va. Toujours première semaine. Donc notre grand thème na biso, nous a na Dieu à son Moïse et Pharaon à ses magiciens. Donc tout le monde ça va dans Nzambe que ce n'est pas que nous sommes mieux que nos pères, mais nous avons à part il y a un ministère où il faut à contribuer. Donc tout le ça va dans Nzambe, l'église elle a la raté. L'église faisera toujours la mouka, et puis moi pour la prière faisera la l'église. Voilà. Nous sommes là pour 5 jours. Mais je sais que Dieu va se manifester pour ça. C'est pour pas une question. Moi, je trouve que c'est question ça juste il n'est pas dans l'ensemble donc il y a pour vivre en particulier par rapport au séminaire est-ce que ça va il y a pas mal de il y aura des enseignements. Oui, non, ça va enseigner on fait ça. On y va dans Nzambe bayeba ne bazawa kutolongola eloko kuzobenga mpona tambuka na biso tambuka Congo kusala mabe ezomona na polele donc totikali kaka na eloko ke baobjectif nde bazobomba banani to bana nde fo yebaki baobjectif baye eloko te donc nzambe aleki bango na kolia yango fo kolakisa bango ke mabele ezali ya biso bana nzambe fo torenir na mabele ya Congo non les occultistes et les petits magiciens. Voilà. Merci beaucoup. Shalom maman Chabani. Shalom, shalom, shalom. Moi que mon présence nous dans le séminaire à passer de ça, je vais pas nous le voir le bezali kaka kosensibilize bana nzambe oyo ezali pamboli oyo ye na kati na ville et surtout na moment oyo mboka na biso eza na posa ya mabondeli ya boye ndeko ezaka kobenga bato ebele baya moni biso tozali na voyage toanile bavoyage ka mpo toassiste na katikati ya séminaire oyo yango tobengi bandeko baya ebele mpo oyeba nzambe aza na moïse na ye Pharaon mpe aza na bamagicien na ye sikoyo na olongo. Merci beaucoup maman Chabani. Malgré âge maman comment souplicité le long on sent encore comment basoto wana basoto wana eza soki oza na molimo mosantu na nzambe elongo aza nzambe arajeunissement. Amen. Merci. Ok, voilà, bien aimé dans les Seigneurs, c'est la fin de notre reportage. Il y a Lelo, le Moni Papa Teyi, Bonzambe et Kitina musique et Namaloba. Et nous sommes bénis et on a été délivrés. Kozangate, yo, Ozola Nabiso partout. Lobby, tout le monde a toujours à la même heure, vers 14h, tout le monde a lobby. Tout vous allez sous béni, ma pasteur Charles Bostrapama. On se retrouve à la prochaine Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Antoya, Kolobaki, Nzama, Boto, Kwaye.
ce soir na masa zo service baish pour la gloire du Seigneur. Nzambe aza malamu, Nzambe aza bolingo, Nzambe atonda bolingo. Aosala biso bolamu na kati ya bolingo na ye. Voilà, bakuku bazoya, bavoiture ezoya, kotika batu, namoni bibismo ya transport ya kotika bana. Donc bato bazoya sekoya. Bato bazoya kaka sekoya, bato bazoya kaka sekoya. En tout cas, Nzambe aza bolingo. Moi, je me repartage. C'est une chose par rapport à ma vie, il y a ma voilà. La kati awa,